ça va être quelque chose de ne pas bon. Mais sinon, baza bato na Nzambe et bato nyonso na théâtre. Bato nyonso sans exception. Très bien. Ba yebi place mabeza. Ah oui hein. Bato nyonso ba yebi place mabeza outa. Ba yebi place mabeza et puis ba yebi nani ndaza mabe. Très bien. Mais bon ça la hypocrisie pourquoi elo nga na yoka pasi yango wana. OK. On comprend. Et puis malgré na lobaka au monde que asepela na ngoti. Yo lo yebi singa. Non avouer. Na fait karawana. Quand vite fait, tu n'avais pas remarqué que Naoumi l'a été. À son lang vite fait. Au moment où il y a ces pélans. Ok. Aïe, bisinga est là on a quoi le bâté, mais permets-moi de le battre quand même. Aïe, bisinga yams. Bouti kamaramwana ko. Na bolingo nzambe s'il te plaît. Parce qu'on a aucun kanda nzamba limbisanga na moto. Et là on a aucun kanda passer waniza. Aïe, bi ki bat ba finga bat na kombo na ye. Milome ko mona yi na batuana. Bao seka, bao filmer, il y a tout ça là, l'eau moboye. Voilà, c'est ça, il est énervant surtout yangoana. Maman Milo, ezalaka nini na bino famille boma, ezalaka nini? Ba sortie immédiatique na bino. Ouais, le nyana. Yango et buki kaki quoi. Papa, naye bisaka bino mak. Maman abiso Milo. Je crois que Rosa je mon sœur si la soit Rosa Mukula si la non, attends, j'arrive s'il te plaît. S'il te plaît. Passe maman. Maman Milo. Ezalaka nini na bino famille boma, ezalaka nini? OK. Ba sortie immédiatique. Ya, toi aussi ça va comprendre. Il y a vidéo. Évidé papa. Il est gagné bominga mato il va sortir immédiatique voilà na comprendre. Na tiki dimi. Azan de konanga congolaise. Et puis azan de konanga ya famille Libota. Ah oui oui oui. Azan de konanga. Azan na kata famille Libota. Wana funa mela coca. Ah. Tu bien na coca. tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mi papa shika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko lingo osala likambo malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer oko moissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à émission Oh le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le devoir m'a encore appelé aujourd'hui, aux Alakadroua Nabino, il y a quoi informer Bino na temps réel, j'allais dire, na temps réel, j'avais la volubilité. Nandenge Bolingaka, Tadi Ngalapa avec Yamsi Yambe. Aujourd'hui, to luka moyen to meko beta masolo ya mosala. Nabiso Oto Salaka, Tobeta Lisolo, il y a théâtre, il y a un désordre bien organisé dans le cinéma. Nous apprenons aussi que groupe, il y a Maman Nabiso Oyo, Atika Kibiso, Nakomo, il y a Maman Miraesa, les audios, et Bimi Libanda,
et commis un moyen, une façon, il y a qu'au dénigrer Batumi Sousou, groupe Wana, et il a créé Makambo Belé. Alors, dans l'émission de Tokoluka Moeto sur l'ensemble, il y a Yam Benandenge, il y a Bonzambe Tojali. En tout cas, beaucoup de questions, na ba réponse, nyonso, il y a une inquiétude au Batubaza Nango, na au Batikali Nango, na kati, na mitu na bango, biso ça la émission, dans le objectif Moko. Il y a quoi apporter les bino quelque chose de bien pour exunga bino. Voilà pourquoi na kosenga na bino ba nyonso bolinga ka mosalo biso to salaka. Ce que vous allez nous abonner na Top Media Télévision, abonnez-vous massivement et puis je vous invite encore d'aller vous abonner massivement à Belle Vie Télévision. Nous sommes au-delà de 20 quelques mille abonnés, c'est grâce à Dieu. En tout cas, na Tindelebino invitation. Si vous êtes abonné à la Top Media Télévision, ou bien vous êtes abonné à Top Max, ou bien vous êtes abonné à Yambe officiel, nous vous abonner à Belle Vie Télévision, va vite vous abonner de l'autre côté et que vous avez quelque chose de bien. Aussi, il y a une information déjà que votre film Le Mal dans les Noirs est disponible à Wapeto Labino. Extrait, il y a film Le Mal dans les Noirs, Otomoni, maman Nabiso Bellevie, maman Ursule, maman Dinana, maman Sonia Evoloko, Tomoni, Batou et belé, Nakati, il y a film alors, vous avez vraiment passion, vous avez la passion, vous avez satisfait. Voilà. Dieu merci, mon dirba Azali Nassima caméra. Yemutu Azoko réalisé émission Oyo. Comme j'ai l'habitude, il y a au Salango, Nazwaka toujours éléments, il y a filmé. Et puis, on a loupé moyen à côté invité. J'en profite pour dire un grand merci à maman Bijon Ketani, maman, il y a 90%. Au bon moment, papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mabaka Lanzing a mis le respect. Naïbi maman Zaki Dana Dubaï, à Zongi. Déjà mboka na Canada nzambe azala na bino mama Deborah Lubanda kilo ba mère à Calgary to sala gande to solaki mama Emily Setimainga moi nzambe infirmier clinicien Bertin Konde depuis Montréal na Canada. En tout cas boyende nazolinga na banda émission nanga Aurélie Mafuka yaba Aurélie ce qui to lo langage moko na Dieu merci mon dirba tozongana na nzela machine tozo la bino élément et puis tous on va sur un plateau pour tout le plateau continuer l'émission na biso. Merci. Façon de rire bouquet en bouchir. Burkina Faso ani. Distraction. Distraction mais ba bengi yo, ba tindi yo OK parce que tu avais des courses. Je peux le faire demain d'ailleurs. On s'en Hein? Allô? Bonjour. Oui. Hein? Oh. Akoufi. Hein? Eh. Abela Kala. Oh, on a évité. Eh. Ngapi nazana ngana monda tubiki ngazana monda pe msika buyi bono sande nini na iba kite mtu informenga enga kuna moyena ya exact ana utara kaka soki na vie contribution peut-être na ko tinda mais oya kuna tuka na kokate pour na mambo ebele nazo sala. Ok, na obengo kaso na otinda contribution nanga. Merci. Ah, c'était qui? Vous êtes mon boy famille kaka. Bien Koufi. Cousin mon boy famille. C'est comme si c'est pas une personne, comme si c'est pas une famille. Aujourd'hui négligent le logo mo ya pas en pambalé. C'est ton cousin, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Azan de Konao, vous avez makila moko. Ah, chérie, vous avez makila moko. Vous avez mon boya, musika. C'est ça. Bon, bango présent na ndenga famille na bango ba kanga makuna bispe tout ça côté na biso bon. Informer nga kaka. Ava bela. Abia bela e kaka Koufi hein. On m'appelle pas daddy. On m'appelle papa. Mais ça quand ndenge moté, abia na anglais. Balanga joana vulgaire na linga ngote oyebi. Mais c'est en anglais. Nazana posa.
Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans mon Jimmy Bokelo, Wawa, faux jeune, un diveriste, alobi, noko, il faut olamuka, oza kola la poignité, noko, toza kola la te, pour ma cambo, eza awa, tension, et la tellement très élevée, yango moni déjà, et si tu vers moko, to kitisi awa, to zui moulanga koka, to tien assez, comme d'habitude, pour to fongolango, to kabola avec. Non, il faut préciser des choses. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de moyens. Oh papa, voilà. Biso tozali na assez de moyens te. Tosombi nde koka na biso oza le doit la mbongo te. Papa, ya tosombi koka mboko. Toi na mbongo noko. Te. Ya, ofungole wana ni? Yeah, na maboko. Yuza wana. Na maboko. Gazwa we. Na maboko nde. Chelanga mo. Zelana ngana yeba do ofungole yango. Chelanga inanu. Mama. Chelanga mo. Donc nazo chela yo mais expliquer nga ofungole yango nani. Biso yo ndingi to tozala la ndingi na besoin d'hiver. Je vais pas le montrer à la télé. Yeah, you are so moi. Ça diveriste. Mais tu m'as fait peur là. Oh dido Chelanga. Oh papa. Oh boy na yo. Ya tombola nan poto mesurer ngo po. Oh on ezaka ebele. Tezela kasi. Nini verne eza monene. Tu vois pas? OK. Bon, c'est pas grave. Ouais, voilà. Té oh papa, babé takanam. À la santé. À la santé. Votre attention côté qu'on ça va? Parce que ça va là-bas. OK. Ça va. Voilà. Mesdames et messieurs, tozonga qui déjà avec Yam Siyambe na kanti déjà ndé tomé la coca, ça veut dire que bato tashwe mataka sengaka coca pour ekitisa. Pour ezong sango na état initial. OK. Yam Siyambe. Ezong na 11 entre 11 10 et demi bato sous bon 11 10 et demi c'est. Mais prochainement il faut tomber malikayabu. Likayabu pour na bato sko bazaka attention za ya okita. Kasi pour biso photo travailler na ba o eza kokita na ba o eza ya ko mata po ezonga na état initial. Mbote na mona mboka Yam Siyambe. Merci beaucoup à Tadi Ngalapa, merci beaucoup à cette grande équipe pour soutenir biso na émission Lelo. Il y a une grande équipe hein, derrière. Si, en tout cas. Nous sommes devant 3 caméras presque, s'il faut le dire. En tout cas, c'est quand même des efforts fournis. Des caméramens et puis une caméra humaine. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, je commence à dire dans Bande Retour, Yam Siyambe, il faut s'abonner à Yam Siyambe officiel de Sika Oyo. Non, c'est la Bino. Nous avons déjà plus de 720 abonnés. Donc, non, c'est là beaucoup comme 1000. Et puis, on va commencer des choses sérieuses, vraiment sérieux, avec 1000 abonnés pour toujours aller on a élan. Très bien. Merci beaucoup à Tadi. Merci d'avoir tout bon la biso. En tout cas, bateau vous allez choquer, heureusement pour nous, on fait quand même l'effort de ne pas choquer certaines personnes plutôt ou léser certaines personnes parce que l'émission c'est le code de bonne conduite. Voilà. Merci Yam Siyambe. Déjà 4e épisode de Koti Le Monde, le 5e épisode. Si. De Utocha extrait. Et le Konin Oko Senga na Congolais, na communauté congolaise, na diaspora congolaise. D'abord on a dispersé à travers le monde. D'abord on a merci à Aurélie Mafouka. Aurélie Mafouka. Aurélie Mafouka. Aurélie Mafouka, je te salue en tout cas. Ouais. En tout cas, on a eu vraiment le temps de se discuter. C'est une femme très intelligente. C'est-à-dire, elle a besoin de soucis, qu'est-ce qui vous a animé? Elle descend dans le plateau, elle a voulu savoir tout en un clé d'œil. En tout cas, salut à vous, Aurélie Mafouka, aussi à Nancy Mandende, la maman des multitudes, je te salue, la maman des Ericia Caprice et Ericia Peter. Yansmine, Aaron, Victor, Martine, Elik, je te salue, mère à petit, voilà, aussi à tout le monde la biso. Très bien. En tout cas, on a passé tout le monde Martine Toko, bon rétablissement à toi. Aussi un grand merci à maman Néné Toko, aussi un grand merci à Baron de la ville, Cédric Yolo, c'est on était dans Benguimon en classe, à Jimmy Bokiloa, je te salue. À Dieu mon Dieu. Retour, hein?
mon dire, bah, je te salis. Aussi, je salis. Bref, j'ai mis beaucoup de lois. Tout côté, pour ma pression, ma bangue, elle est belle. Mais nous venons de suivre l'extrait de notre film. Ouais. Déjà le 5e épisode. Voilà, message nini, ou bien elo konin okosenga na tout balinga théâtre, particulièrement la famille Libota. Parce que la famille Libota, ils ont un bateau basé dans la famille, très bien. Parce que quand on se retrouve à l'étranger avec nos sœurs, avec nos frères, très bien. Dans la diaspora, on parle de la communauté congolaise. Quand on parle de la communauté, c'est-à-dire on parle de la famille. Quand on parle de la famille, c'est-à-dire on parle de Libota. Voilà. Donc, on a bateau baza. On a bateau baza, tout la famille. Même les Abakouk, oui, parce que les Abakouk peuvent baser la kabakoko ya famille Libota. Voilà, donc bazan na kati ya famille Libota. Dinachou, Péchalov, les étoiles de Bobo, Caleb Chou, Mama Top Chou, Kalunga Chou, Yams Chou. Bref, tout na kati ya famille Libota. Donc famille Libota et à costaud. Tout à l'heure, quand tu disais, tu as plus de 200 et quelques mille abonnés, en tout cas, ça. Et qui malin, mais on a un abonné. Aujourd'hui, c'est plus de 200 et quelques mille. Très bien. Donc, espérons quand même que tu as 2 millions d'abonnés. Alors, imaginez si tu as 2 millions d'abonnés, comment ça va être? Comment ça va être? En tout cas, moi, je vous invite tous de liker cette film qu'on appelle, qui est titré d'ailleurs dans le monde plutôt. Le monde dans les noirs, ils ont filmé à Mer, on a vu Dinana. Le monde globalise beaucoup de choses à faire. Moutouma Ebisanga, la nuit fait partie, et la nuit fait partie de la journée. Et la nuit, attention, la nuit, tout le monde est suspect. Oui. La nuit, tout le monde est suspect. Voilà, la nuit fait partie de la journée. C'est-à-dire, journée bandara biso na minuit. Journée monsieur bandi. Mais biso de l'obara 1h du matin. 2h du matin. On comprend? 3h du matin. 1h de nuit. On comprend? Donc d'autres on a boutou. La nuit tout le monde est suspect. Na moyi, na molili, nyonso na kata monde. Seul le bateau va opprimer la valeur, le respect, le bateau va calculer que il faut na éclairage. Mais il y a aussi certaines personnes qui habitent pour na bêtise ça bateau li baku, faut na sala makambo na molili. On ne refuse personne, on accepte tout le monde avec ces différentes qualités, avec ces divergences idées en fait. C'est ça ce que je voulais dire. Consommer cette film, Le Monde, écrit par Poutine, il y a culture en Mboka Nabiso. En tout cas, elle fait partie, il y a l'écriture, bien et puis Makassi. En tout cas, maman Nabiso Belle Vie, elle fait partie. En tout cas, merci à maman, tout papa, tout beau comme Melanga. Ça me fait droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Non, mon niveau beau comme Melanga, niveau beau conseiller, cause à la beauté, en tout cas, et ça l'a bien. Voilà. Merci. Voilà, chaque passage à Yamsi Yambe, le gens retirera toujours Baretena Mambo Ebele, na Obiso Tolobaka. On regarde aussi, il y a l'actualité, il y a la situation aux Ezali dans le monde théâtral. Aujourd'hui, je pense que Yozali, sans ignorer, le mal continue toujours, bien que Biso toujours continue, Mosala Nabiso Nandenge et Sengeli. Vous avez suivi l'émission, il y a Maman Nabiso Nakombo, il y a Maman Milo qui était passée ici chez moi. D'ailleurs, na yambaki maman et na sala qui peut réplique ou droit de réponse par rapport à yaba insulte union so batu bazo kosala na et pas ya maman Nabiso Maman Milo qui mérite beaucoup de respect. Ta réaction est koki kozala nin et pas ya bandeko oyo, il cherche toujours à revenir na kati ya mabe na oyo bana problème ya compréhension. Et là mo photo yeba eza moto akufaka na mabete kofisa lobango na nzimbo moko je crois eza moto akufaka na mabete moto ataba obe je crois c'est quelque chose de Papa Bonheur to V12 si je m'amuse si j'ai encore une bonne mémoire. Très bien. T'as dit omoni bateau yo ba au sala mabe deux fois na pression à bateau ba revenir na mon kana raison moto mo azo sala mabe involontairement.
aosala mabe na pression ya bato aosalamaka mo boye oyo eza na pression ya bato mais ya mabe aorevenir kaka na raison bandeko na biso bazo nayebisaki yo na émission moko na biso na babi s'il y a pas de problème s'il y a pas de problème très bien bango bakosala effort qu'il y ait des problèmes Nani bon tel vraiment que si la mikolo tolo ba makamnete belle mikolo tolo ba makamnete to ça neni lukano nani ba voice tayi bo benga yam to piéger ba bengi yam se ba yo sola papa ba tunu ba question mo oyo za la kaka po yo loba tango yo loba ba kotio ba enregistrer ba jongo ba enango ba tient internet et comme matière so tali remarquer sur actualité zati au monde ba audio mtebima remarquer so kaka actualité na théâtre ezati au monde kaka ba audio bimi et créer sous problème et créer rancune wana to ba audio on entend bimara ça crée toujours des problèmes ça crée toujours des séparations ça crée toujours de haine na kata groupe ya matanga ya mira et ça moi je fais partie. Oh, yo poza nakati. Naza nakati. OK. Naza nakati. Tozo ya wana. Wana mususu voilà. Na yo na ebisiyo. Bato mususu baza wana ba ozela muta trebishata mukie. Po ba ando fingai. To ba ando lobelai. Très bien. Juste car une seconde. Ya moto a trebichete 2 secondes ga ya wana ta mona li papa muso nyati libanga mo becheka. Le temps aux zongi wana. C'est ça ce qui s'est passé avec Maman Milo. J'ai suivi l'émission, je regardais l'émission du début à la fin. Na kamo na bi mais bande ko ngai ya basina mi bali o baza côté ya maman na biso si là. To lo bagi do tanga kombo en tout cas ils pasi na tanga ko kombo parce que ça ndé ko ngai. Asa ndé ko ngai congolaise. Et puis asa ndé ko ngai ya famille Bota. Ah oui. Asa ndé ko ngai. Asa na kata famille Bota, wana fana mela koka. C'est bien na koka. Le on est moins rapide ni la lobby asa ndé ko na famille Bota. Et bien rapide. Mais là pas parler bon qui pas s'il te plaît. Parce que baba ko ni to mela bon ta fait mata ba. Te e mata. Mais tu vois na Ebina nabitolo lisolo ozo continuer. Boni bisabiso. Pardon vraiment. Mesir asuka pour te conclure. Ebi mère moko abenga inga. OK. Papa tadi na moni bino bo kabula koka na yam. Et ça n'a pas si. Ça n'a monté en passe. Mais non tindelo 20 €. Oso makaza koka. Ya na lia 20 € wana. Oliango mais alobi nazo tindela yo 20 €. So ozo avouer obenga ngata na 10 €. Oh méchant. Il y a des personnes oyo bena que afandaka atalaka biso na ba mouvement donc atira pena azu pena soin nyonso apesi na makambo biso tozo sala. En tout cas je voulais remercier ba maman wana nyonso. Maman, vous savez ceux qui sont dans le bien, même 1 €, écoutaka balia kango na sengo parce que azoli yango alobi tezali oyo nga nazo mériter. Voilà. Contrairement na bandaku oyo ezalaka rempli na bomengo mais bazo kozwela ngo na ndenge ya mabe bato bazana bana pongia malamu te ba olia biloko ekipu ekanga mabango na mukuwa te tomsona liso tomsona ekanga on appelle ça en quelque sorte ça courte joie. Voilà. Jimin na yebsa ki medo yo kate courte joie. Donc en tout cas maman Nzambe apambola bino avec toutes les mamans qui m'appellent pour le conseil pour notre orientation. Je vous aime beaucoup. Nous resterons toujours comme ça toko perdre été. Même bamitambo nyonso bazotia avec la prière to sotango. Moi mboka oko continuer. Tes mains au salaire babé. Donc melanga 20 $. Voilà si kuna bitu koka si la paix. Koka belge si la ko. Mais mais Onyozo to so makana compte ka il y a 20 $. C'est méchant. Je reviens. S'il a fait partie des familles Libota. Ah si. Ah mais ego si là. Yo oko les gars place on a té. On m'a dit c'est dans combat s'il a fait partie de la famille Libota. On dirait et ici ça et ça avait tension. Oh Nzambe wani. Koka vezo dire si la Nzambe la biso ma. Te tozana wecha akosoma mususu tozana mama akosoma la biso mususu. Papa. Tozana entouré na bato ebeli 10 personnes bana sima caméra. Na yebisiyo si là fait partie de la famille Libota. Ah oui.
famille libota suprême c'est Belleville Kandi. Très bien. S'il a la conscience na conscience ya sila aibi ke ngana za famille libota. OK. On comprend? Et ça sans polémique. Bandeko nyonso bazo finga ka Belleville. Bandeko nyonso ba se permettre même il y a ba comédien Nathalie vidéo maman na biso ya na ya Theresia na mais yuza comédienne et puis ça ba comédien mon ba biso te to ebanité des filles mo les gars na TV ba ngana ebanité Theresia ça quand même figure mon qui sera mon ya bossa na été comment tu peux te permettre à la télé aux au pencher na place mo et puis ouvertement tout le monde le voit non ba maman top ba ve na biso ba maman na biso ba te ba belé bo ba zana ba batu na bango ba lingaka très bien mais a lobate na TV au comprendre a kolobate na TV oui pourquoi parce qu'on a besoin à les même ba fanatique musuti o balingaka ya même to balingaka pe sila to même to balingaka ye balingaka pe Belleville c'est ça le problème oui mais na ndeko moi si lobi ay bisinga obi na lingaka sila côté artistique na mais côté bon moto boy na lingaka Belleville wana ndeko moi na zaina lobi pour ne pas citer son nom ay bisinga na lingaka sila côté artistique na mais côté bon moto boy na sepela na Belleville avant de ça m'a belé ton sola bref to soleil moi belé et puis fin de compte le rose ma solo mo ma ton sola asomela nga kazi akoka voilà on a bien informé ay nga bi lokola mbongo diamba efuta makana diamba nanganda kaka ne futami donc ngai na lié yo oluki moyen o se rattraper au lié allons-y maman abiso milo je crois rosa bage mon sœur na biso si la soit rosa mukolo si la que t'es kuna ya ba non attends j'arrive s'il te plaît permets-moi j'arrive si on abiso milo à cause à la âge mon koto à cause à mukolo si la ba inani je crois ma milo score rosa na ba 50 ans juste 50 ans juste ou to fêter 50 ans voilà donc à ça sœur mon ko à ça âge mon ko pile na sœur na biso si la peut-être si on a biso si là tout maman na biso si là kotaka groupe simba liboso maman na biso milo oui magambo na maîtrise magambo na yebi mais pom na nga iza wana te pom na nga ezali ya toi famille libota tu permets à tes soldats tu permets à tes soldats ba leka na TV ba finga président Elombe finga peut-être muto vous partage na iba moment tala ta dit au monde to vendre boy après un moment soit tous ils sont ensemble té boy ça revient hein marabout bon moment to na oli ça revient à ça se passe comme ça même bango na ba casse ba milo ba sila ba meta pinga bazana ba pinga je te salue aussi ma sœur bazana ba moment où ba lekisa ya malamu pourquoi si la permet kaka ya batu ya YouTube ndé kabola yena ba ndeko na ya wana c'est ça aussi YouTube ndeko wana on a solene lobi abisinga solo mora lobi si la avant elle a charisme ti abia bon abia yo remarquer tinga na remarquer na tabi si la charisme ti très bien a commis ça la charisme sikoyo on a dit ouais là tu as raison abi tu sais pourquoi na tout nié pourquoi aisinga parce que a commis comme on a commis na ba ennemi pembeni parce que une manière pour na yé à se faire inviter et pas ennemi wana il faut créer charisme donc à créer une limite voilà limite wana ndé bato ba obengango charisme or ya nango mabete ezan nango mabeti parce que tu dois quand même te méfier même il y a bateau vendre bango tu sais pas moto abomaka moto nyamo alière à l'idée azaka na kati l'idée donc c'est tout à fait normal à se méfier na bateau mais il y a comme un niveau il y a bateau ba finga moto na kombo na eux toi tu es là tranquille et puis tu fais semblant le ce qu'on a ka kanda nzamba limbisanga na moto et là on a kanda passer waneza ayebi ki ba finga bat na kombo na ye milomi ko mona yina bato wana ba o seka ba o filmer ye ya zo sala lo mo boye azobina voilà c'est ça et lo énervant surtout yango wana pourquoi pas rester silencieux na avouer lo mo boye ziko zala nga moi passer
okomela coca so ya mabe. Ya mabe to mela coca. Te yo mela. Te mela mon cher. Yo be mela ya mabe. OK. Ta souhait qui tabisu pardon. Ezo la position initiale. Ah. Émission za nam coca. Maman, talaka ko. Oyebi nazalaki na lobi yango malebela awa depuis na banda koloba na kombo ya Belleville natikala omonana na ye te. Mais bomonana kina ye yango na yebisi yo ça fait combien de temps depuis na monani na bandi olobela Belleville ça fait presque 3 mois nakuta na Belleville mbala moko pe na occasion nini c'est ça le problème, tu vois. Et puis occasion ozalaki nini nga na oleka na ngai le quoi nazalaki déjà na moi vitesse. Oh mais awa restaurant ya Belezara awa Belleville télévision na balusi car na koti na koti na parquet na moni activité zana ndi sika na côté pour na yenga nazalaki surprise. OK, on comprend. Et puis malgré na lobaka au mona ke asepela na ngoti yo lo wayebisinga non avouer na fait kara wana ka vite fait t'avais pas remarqué que na umela été a solo nga vite fait au moni na lobabwe ya asepela na ngoti. OK, ayebisinga elo mo na kwa loba te mais permets-moi na loba quand même ayebisinga yams butika makambo wana ko na bolingo nzambe s'il te plaît umuntu ki imatsaka moto okomona bana banda oloba na ye bala liboso tokutana na ye ezali jour wana na butu et puis tokutani na ye tosololi eloko oyo aloba ye na ngata oyo na kabwana eza butika makambo wana donc azaka na bolingo ya nzambe botika. À l'heure actuelle, à Star, hein? Ah oui. Star, oui. Quand on Kinshasa te tili banda, Belleville à Star. Na ba comédien Star. Congo moko aleki na ba abonné do Azati. Donc ba comédien tout na YouTube muto aleki. Muto aleki nani Belleville Azati. Mais aoloba, pardon. Na bolingo nzambe. Otika makambo wana. Pourquoi ekosala ma contrôlement tina nde ona biso pesila? Pour nini ça ma bongo ti? Papa, donc, tu as une vie, tu peux vivre les soutiens, tu as une vie, tu as une c'est là. Attends, on est. Il y a moi, il y a. Mais là, maman, prenez un coca parce que vous filmez biso. Papa. Bachara, bang, na mukilo commencé to tiada. Baba kuku baleki. Oche bongo pona nini? Tamu noko tengama, oche baba ni kofinga. Kapo chagi na on. Papa, yo mona nzela obeta ni baboko neto beta kaboy. Ba clap oyo, yé bango so ba moni bongo na ebiso ba fingi. Donc, nous avons banga même kotanga. Bato bakomo banga kolikata na TV. Na télévision pour bazala humilié. Bazo boya parce que eza bango baza so bando finga yo, bakoti si na famille. Na famille, na bana. Bazu na place yo zala so zala na kimbanteke na kati ba bimisi yo, ba étaler yo. C'est ça ce qui se passe. Alors, si on a biso yeba teke et créer les kabaranki. Au finga Milo pour gagner quoi à la fin? Milo le bien au vrai. Après na tourné pas si là, mais na tourné 2 fois. Tant on a comme tourné Belleville a benga pe, na tourné pas Belleville. Bana on a tilelo, kuna benga ngali sudi. Oui, elle avait dit ça. Papa pour ni toli na to masquer vérité. Ah, ndeko nanga sila. Sila. Ya Christine. Et papa kombo na te. Zonga na kombo musala pardon. Kombo na za mabe makasi. Ya mabe makasi. Oui, zonga kombo musala pardon. Ya Sila. Maman Sila. Omi ini ça pour rien. Omi ini ça pour rien na magamo boy peut-être lobby au côté sans le savoir. Pourquoi t'as dit? C'est pas mon toi na te hier insulté te. Si la soga yebisi lekechu pardon na bolingo nzambe tika makambo wana est-ce que le tu vas continuer te so yebisi pedo azaka na super rare na bosani ngoma ka swangu un autre coca
soka yebisi pedo azalaka na super papa na bolingo nzambe mama na bolingo nzambe je suis sérieux papa même maman et puis papa maman ya bagaso désolé na kutana bona baka bika faire olobi moko kudu balinga bakota na kara mère top yeka batalika boyo mba la musique sasa pourquoi de la carte de la côté est-ce qu'on a fait ma top la bimba na pona kota na pale la biso ba yeka ba moninga na kati ba tout la mwisi pour ma coffre comme na bika na kati ya kati enga ko enlèvement ora mobali na mbali boso na biso ko mbali boso na mona mwasi azo avouer na mbali boso na mona mwasi azo avouer na télévision que ex nangeza ki Diego wa mobali ya nani ya Saratola o Dacosta pas aki ex nanga banda mokili banda na mwana mwasi azo ndima ex na ya la télé. Non mais Karine déjà à sala à l'accès biso ba ex belé. Non ya Karine ndima te Karine tout le monde a rendé pour ça monta TV tout le monde a pu mobali ya obima na bango. Mais ya mwana mwasi ya ndima ezaka lekecho. Toujours on a un sujet cassé. Voilà. Si je suis parce qu'elle fait partie de votre finger. Très bien. Sans se rendre compte que bon bébé sa crédibilité. Bon on a crédibilité bébé coûte. Ah oui hein. Oui bon la majorité pour rejoindre yo la majorité ya bandeko yo bazoko s'attaquer bazo insulter la plus ma paix. Eza batu o ba casier judiciaire na bango déjà ezaka pourri. Maintenant ils cherchent par tous les moyens que bateau ba voile eza nanu na salité te ezope ba tâche ya makila lokola ya bango eza lit na bango. Voilà pourquoi ba campagne na bango ezalaka ya déstabilisation. Quand ils viennent pour Yams Yambe ba kota na koko na yo ba koti ba ke luka même ba connaissance na yo oyo solo la ka na bango na TV nesco non lo bati. Omoni eza eloko lobi eza lokola ma sœur Sarah que je salue, bon retour au pays, l'américaine. Bakenda luka même bakolo société Madjabu pour na ko diaboliser. Bozo mona teke Sarah akomo fingi Sabino, bozo mona teke Sarah akomi ko kotela Belleville makambo a Lubana ezo ko kota na bino na kati na société na bino na kati. Mais ils oublient que peut-être ndekwana Sarah doit tikalo finga ba bêtise o ba ndekwana ba finga kana kombo ya mama na biso de campé. Sarah atikala ko bimsa gros monté. Mais au moins ba ndekwana ba finga même nzoto ya ndeko Sarah na télévision, tout le monde le sait. Toza na ba papa misusu a télécharger ngo azape mutu mo boyedo na mboko yo a télécharger ngo a benga na téléphone. Monsieur Ngala pas s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ngai ezana batu ba benganga les batu moko boy ba benganga pena? Est-ce que bakoki ko funda mutu ote ba tiaye devant la justice asamba wana ezali ko luka ko nuire ko détruire mers ko bebisa bandeko oyo balandaka biso parce que biso objectif ezalaka c'est instruire, aider, informer et non il y a que moyen il y a que détruire bateau. Donc c'était juste une façon il y a que compléter pour dire que bandeko belé oh ba finga ka déjà ba casier judiciaire na bango ezala mabe. Voilà donc c'est un peu ça il y a la coca ko mon tenga na simbi na milité eza mukie et puis ça ka be poso be na mukie. Voilà mais Yambe mais au regard de cette situation, moi j'avais reçu Maman Milo. Maman Milo avait bien dit à répondre qui clairement à lobby parce que aujourd'hui tu peux jamais aller tourner et pas Moutou sans pour autant que Moutouana a bengayo. Oui exactement. À lobby très bien. Bon mon akanga des fois na qui pas il y a dinana na tourner c'est-à-dire dinana a bengayo. Ce que moninga pe na qui tourner et pas d'Acosta c'est-à-dire d'Acosta a benga. Ngai nazali comédienne. Nazali teke non nde nazaboye nazaka na place moko onga na tournaka. Toute personne oyo a kobenga nga no kende ngande na tunieme na mona kabino te souvent chez maman Sila Lobi nanu abengi nga été soit abengi nga no kende. Mais l'incompréhension oyo eza dit à quoi ezali pe biso to bano kanisa ke ezali français zoka peut-être na lingala ezali ka motema mabe ou koluka ka place moko ya okota pona botsa problème. Te pour mes anini pour mes ali sur ça les remarques. Sur ça les remarques. Très bien. La plupart des acteurs ou joueurs qui déjà est pas à SB.
ceux qui baillent retourner la plupart des acteurs ont tourné déjà par SB ceux qui baillent retourner na bela ko kende na bango et pas SB et komara moi passé mais bateau va tourner na SB à part acteur na actrice oyo ya SB yemoko o yemoko abimis na ndenge na ye mais ba elongi oyo ya ba comédien ba nzonzingo tebi banda kala ceux qui akendaki déjà na SB a tourné lobi o mona pa na Bella TV a jouer net tranquille sans problème et puis bon c'est bon normal et puis bon seka normal parce que ça musala ndezo ça musala mute sangisa biso très bien hormis musala yo ya relier pa na ngate ngana relier pa mututé très bien c'est ça mais bande ko siko bango bana besoin bato nyonso baza la soit ya sila bazo la sat ya belle vie n'est-ce que pour me se poser alors baza siko pe na manka banoko yango moni mo baza la net côté sila baza na manka banoko na ndenge nini ça dit baza na besoin basali scénario basali casting mais ce casting na bango ba otala awa en tout cas il faut to chaka Omar il faut ka to chaka Omar bana choisi ba bengi na ba regret OK bazo bengi na ba regret pour acteur moroté o SB bimisi au jeu le roi Omar na qualité na ba performance à Omar até très bien vous comprenez mais ce qui pas benga mona moko ndeko na biso moneti neti mukanya neti luna neti nani ba bengeti très bien ba bengi ba na acteur na bango yango moni na acteur mususu oyo a jouera na Bella ba benga relo kwa bobo bozo acteur mo neti bobo aza na abakuka uta et puis bobo caprice na ba otile yango ti te loko jouer ki kuna kote yo jouer te et bana nini na bobo et le gars what is problem et bana bobo e mokutu donc ba kota tateza la sila o meka kutu teza muta komela ka o meka kute o bobo ndenge o jouer pas belle vie en tout cas mikolo to kati yo bobo ko mundem do kata bango ye biete you know ko benge 70 fois ton téléphone et solo ya mate papa to tika bobo changer bobo tournage 8h bobo ya 11h batu poni balongoli bakomba bobo banaki film bakomaki dans un scénario show ezate bazu bapesika komba bobo mutu muso a jouer nango po bobo ate po ayenete et biso benga biso na garage na bongo sa voiture parce que muta bongo yé kutu do azata na terme mutu ba remplacer na place na. Très bien. Donc yango ba ça l'effort bazwaka bobo bo zo bobo na ba regret jou ba créer bobo na bango moko boyi ba benga su bobo te po jouer na Belle Vie TV. OK. Je vais recréer Omar Kabongo na bango moko ba benga su Omar te parce que a jouer na Belle Vie TV. Très bien. Par contre, Belle Vie TV, azana ba acteur oyo a jouer c'est bobo, a jouer c'est Omar, ceux qui bobo na tournage kuna, a jouer c'est acteur mususu koto yo. OK. A jouer c'est Omar koto, voilà. Réflexion au sali nasuksa yote, ozo continuer. Il y a aussi une maman à Bengaenga lors ya makambu ya pasteur de la foi. Na bosana ngo koto lobi. Bomoni te que maman si la aye na yete na makambu ya pasteur de la foi pour ayebi que aza déjà na pasteur oyo a jouaka déjà et pas na ye. Ça va pasteur donc deux uniques. Donc aya te a ko perdre na ye et le côté pour makambu o pasteur donc alobiana pasteur de la foi a retourner les sous-souté ye a ko perdre na ye et le côté parce que a créé déjà pasteur o donc ayebi que a comment appeler la moi a créé deux uniques acteurs à kala le loté ya kala. Mais tournage dans le bara si la bara na Loïs nga na ko jouer na jouer na tableau monta ibanité deux uniques mta comment. OK. Écrit par deux uniques, idée à Mao qui voulait je salue d'ailleurs. Na salongo. Deux uniques acteurs à Kala. Bref, et puis deux uniques à pasteur en église à Mounene, église il y a héritage, il y a pasteur à Mosumbayo. Je crois à sur à interprète à pasteur à Mosumbayo, c'est qu'il y a vraiment au cadre de la église wana. Très bien. Donc je crois pas parce que ma pasteur est belé le lobo ça théâtre. Bazui allure ya Kiro paix à son âme. Kiro ça théâtre pasteur de la foi ça théâtre. À cette époque-là, je sais pas mais je crois pas que deux uniques qui pasteur deux uniques, je crois pas. On avait dans il y a monsieur carburé quand na compte la gena palin chez na terminus à kabel nga vendre na check carburé vite fait na leki. En tout cas vendre na compte na aller fufu sans problème. Mais rabinga ba petcho na tout ba yebinga donc. Très bien. Ba yebinga na ndinga théâtre. Ba petit ba bi tonton na ndinga théâtre mais via yebinga man ndinga petit okola. Très bien. Voilà. Déjà, pasteur deux uniques, pasteur Moro, il y a mon ennemi. Dans l'église, et puis dans l'église, il y a Kambaka, hormis et centrale, il
Yanini, je crois, si je ne m'abuse pas. Mais, Kolobake Bazui, maman Louis Bazui, pasteur d'Ozinique pour remplacer de la foi, et a passé. Papa, pasteur de la foi, ça n'a mité Maya Batou et Belé. Parce qu'il y a un peu maman Nadon à l'Obaki, à l'Obi, de la foi à Tournakapé Mingi et pas. Il y a Belleville, beaucoup de personnes bazalaka édifiées à travers la film Menaye. De la foi a édifié Batou et Belé. Pasteur de la foi église wana de la foi wana performance nango ezali plus performance nango ningo wana eza plus théâtre mtemimi bato wana. Donc bato ebele azana mi avant na kati mitema ya bato ebele ojoyer mbala moko adversaire ya pasteur de la foi en tout cas ezala moi passi deux uniques pasteurs de la foi rien à voir. Baza basala nzambe pour ne pas parler de ça peut-être ça va être quelque chose de ne pas bon. Mais sinon, baza bato na nzambe et bato nyonso na théâtre. Bato nyonso sans exception. Très bien. Ba yebi place mabeza. Ah oui hein. Bato nyonso ba yebi place mabeza uta. Ba yebi place mabeza et puis ba yebi nani ndaza mabe. Très bien. Mais bon ça la hypocrisie pourquoi le ngana oyoka pasi yango wana. Parce que bato nyonso ba yebi ke sila mabe. Ozongi lisusu wana ya msala. Na yebi siyo. Bato nyonso ba yebi ke sila mabe. Mais pour ni bon ça la hypocrisie. Bazo éviter ba mafinga. C'est ça le problème. Non. Maman Milo kutu aleki na ye alobi et le côté mais balukeli. Na iso na numéro à serwana. Nengana bengai. Nengana bengai. Très bien. Nengana sola na ya moto peut-être batu ba ko banga o sola na ye même là où batu ba nga ba boma ba banga o ibiso ba nga ba boma ba mo na ka ngeso ba ibisi après au fin nga batu otinda ba sama nga bele. Or ils ont danger même pour na ye moko. C'est ça le problème. Mabe ko kyo il est na gauche, mutu mo za na droite à sauver. Mais au moment où mabe zo il est na gauche, na droite ba otaleka be na gauche ba otaleka abwe. C'est la mort. Et comme distraction. Voilà. Donc elle est consciente que makambo ba ba oloba. Ils a bien. Elle m'a bêté. Polémique wana ils a bien parce que ça fait partie à koto la récolta ali biso sikoyo ba mbo hein. Ba o ba zarasu ba konzi ba olia na table bien na sebolo kota miku. On comprend biso ba mbo ngande na kambo te. Et bon en fait na langage moko tokoloba à l'heure actuelle c'est Belleville télévision. On comprend. Oyo adversaire na à l'heure actuelle ils a Dinana la 12 TV page ya Pechanga Love après troisième moitié SBTV. On comprend. Donc la minute sur le plan Moussala on a mis ça on viser plus. Sinon que la minute télévision il y avait un Caleb Isa même Isa moins top vision la minute Isa mais Isa y a moins au kita et c'est pour ça Isa mais Isa vraiment au kita c'est ça Nana Takaza je te salue wana mutu nanga Takaza nana on comprend akanga don à l'heure actuelle polémique wana est bien mais ce comme il y a bakanda il y a ba kufinga bato tina ba niveau ya mère na yo bakanga yo ndoki obomanga papa na âge à 3 ans koto pe bimi aussi la pas alaka ndoki na maki moko bakanga ndoki kuna ngaka bongo na soki soki na kata maki na bango bana classe na bango mutu ba dévoiler ngo ale komi koto te grande sœur na bango kutaka na poto makambo bimi belé ça fait la peur quoi. Même si tu des fois on n'arrive pas à marcher seul dans l'endroit où ils ont suspect. Tout tambola des fois on maîtrise pour tout le monde on dirait on a bien sous bakou moi pour exemple marando. Ils ont imaginé mais imaginer donc méfie-toi parce que ba saloper le mot boy kapo. Ya on ngani na loba bo na loba ngana mongo. Biso loba lo sako bela lo sako ba be soki ndoki akangi yo kingo bela noki ava mongongo ekauka na kimongo papa na te nalinga la kaka te loba nando papa tika na kimongo na ebité papa loba nando na kimongo soki ba mongo bankana nanga boy interpréter lenga yo sako soki ndoki akangi yo kingo bela noki ava mongongo ekauka. Très bien. On comprend. Donc na koma de loba boy pour monter yela ngana gauche donc ay ba ngata mo la près mais biso nyonso to tika ngata na tambola près dans na kabola papa na biso ngabanga ta to na ba machette donc ngatu na monika le chette na bide ana okatana donc fona katana. Très bien. Nga fonctionne bongo donc pour rendre ne biso to calculer lango to mona ke so na biso belle vie na sœur na biso si là peut-être ba osaka musala mais nga na zo apprendre que ils a degré ya suka ya kanda na minute ba comédie bazo
côté maman la biso si là bazo humilier ba tout temps midi pourquoi. Ah oui, c'est quelque chose de... Voilà, merci mesdames et messieurs. Donc on est lentement mais sûrement vers la fin de notre émission, mais nazo lingana glissé dans le moko. Hier, on m'a envoyé beaucoup des audios, beaucoup de liens pour me dire donc écoutez, bazo finga yo. Maman, maman, ne vous dérangez pas pour ça. Soki kutu papa elombe. C'est lui qui a fait que ngalelo na fanda na kiti oyo. Na zupe kombo ya Ursule Péchanga na tie. Kombo ya Sila na tie, kombo ya Poutine Bellevue na tie, kombo ya Maman Milo na tie. Kombo ya Maman Moseka tie, ba déshabiller na réseaux sociaux. Et bon onga. Ça prouve suffisamment place au baouta, na place au bazar. Vous savez, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, la Bible, jamais là où il y a la lumière, mon lili eko ya po est dominé. Bon yo kanapé kakate. Lumière eko dominé kaka. Parce que mon lili a tes âmes, mon nene nene. Mais ce qui a ta tige à le mettre moko peli kata mon lili, mutu a tes âmes musika a comment la lumière mo yango wana. Si. Et aussi, je pense pas que un vrai serviteur de Dieu, celui qui craint Dieu, a koki ko s'aligner na molongo, ya bato o bazo ko nuire ba vie ya bato. Ya bato o bazo ko saluer ba personnalité ya bato. Ya bato bazo ko finga bato. Parce que bon. Ndeti o ndeko ya mwasi. Écoutez niveau na ya kibo zoba kibo mboa. Non, retirez. Na retiré. OK. Merci. Avançons. Merci. Pour finir à cité. Non, je n'ai pas insulté. J'ai qualifié. Milo. Écoutez. Maman Milo. On a ni bino nyonso bolinga kaka batu ba manqué bino. Pourquoi vous se respectez raté maman? Pourquoi? À des fois faut pas me payer ça respect. Très bien. Ça fait mal tant bino bozoya, boza ba maman boye, bozoya ka kosala ba bêtise na TV, tant biso bana to ko réagir beaucoup mais aussi la tinda biso maman ça fait mal. Très bien, je vais continuer. Moi, c'est ça que nganazo mituna. Bazo benga yango nazo mona yango na lobby ezali niveau nde ya kibozo baté papa. Ya lo bango na moi une émotion. Donc non et non ça fait mal. Ça va faire mal comment? Ya za na habillé tantino. Ah papa. Bah oh ce sont des personnes vivant na ba insulte bah oh bah c'est cachaka derrière ba caméra. Le mal nini maman Milo do lobaki. Quand maman Milo répond que ba benginga était ce qui ba benginga non. Ya on est bêtise pas lo ba bolinga ka ba yo manquer bin. Donc bolinga ka ba ya ko manquer. Donc ata yo moko ofandi maman na bino azana ndako tata na yo azana ndako mais ozolinga oya ko manquer tata ba tout respect na maman ba tout respect. Bozala pe na ba yaya, bozala pe na bandeko et surtout vous avez aussi des parents. Ça vous fait comment au tchè pena caméra na yo pour ya ko manquer maman batuna papa batno respect. En tout cas, c'est bizarre. J'ai mal au cœur de venir m'asseoir pour te répondre. Éducation tozanango à des fois ça nous permet pas. Ya ko me maman mukolo loko ayo likolo. Mais on doit impéter te répondre maman. Qu'est-ce que ça passe, maman? Maman Milo, ezalaka nini na bino, famille Boma, ezalaka nini? Ba sortie immédiatique na bino. Ouais, le nyana. Ya ngo ebuki kaki quoi. Papa, na yebisaka bino makambo yo. Ka! Kingo buka ninga ya. Et salinga ndenge mo oyo faut ba bandela dictionnaire. Alobi nini wana na comprendre. Zela na bandela. Et ça se dit en fait à quoi? Ça se dit en fait à quoi? Le journaliste Nzalo va poser une question. Zela pardon, wana journaliste Nzala ndenga mama na ngai. Nazana nga mutu Nzala makasi. Qu'est-ce que ça passe maman? Maman Milo. Ezalaka nini na bino, famille Boma, ezalaka nini? OK. Ba sortie immédiatique. Ya, toi si ça ka ko ba. Il est vidé. Évidé papa. Il est grandi boubinga mato il va sortir immédiatique wana na comprendre. On a tiki dimi. Nga tiki dimi. Maintenant on se demande pas, là si ça oh. Maintenant on me dit ça. Papa, tu vois, maman,
babiloko bozo ya kakosala na télévision bozo ko refléter bisika bozana bisika bozo ko uta parce que une femme, une maman ou une fille oyo sortie immédiatique azomi lobela que je suis bien éduqué, je suis bien élevé, elle ne viendra pas pour faire n'importe quoi sur la place publique. Ba sortie immédiatique kasi boluka français yango mondir balobaki 2 semaines il y a francophonie tout ça la makamnion son en français, les gens vont fuir ici hein. Il y a des gens qui ont sorti immédiatique. Wana, si ça kokwa muketikali yo. Matanga netikaliana. Ça c'est tension kitinga. Izalaka nini? Ba sorti immédiatique. Nzambela. Papa ebije silibona. Amobika moral lo kokasute. Respectez-vous, non? Donc prenez d'abord le temps. Il y a qu'à soigner non même à ta diction. La sortie immédiatique. Sortie immédiatique. Nabino. Sortie médiatique. Médiatique Nabino. Ok. Oh là là. Mais toi là t'as pas compris là. Bah non. Depuis longtemps là t'avais pas compris. Ah oui, je t'ai dit. Wesh, mais on est où là? Mais on est où là? Vas-y, tu répètes un peu là. Ok, je recommence un peu avec le truc, mais voilà. Voilà quoi. Attends, je recommence. Ben oui. Bah sortie immédiatique. Qu'est-ce que ça passe, maman? Maman Milo. Ezalaka nini na bino famille boma ezalaka nini ba sortie immédiatement mais ça where is the problem? Oh my God, Jesus là t'étais papa na continue ngo moi papa continue aussi c'est sinon on fait à quoi c'est dit en fait à quoi? Journaliste Nzalo va poser une question. Je ne sais pas maman Milo, je ne sais pas maman Milo. On dit qu'il y a des fois que je manque même de mots pour venir te répondre maman. Comment est-ce que Koko quitte à un niveau trop bas ainsi? Oh, Kitty c'est un niveau trop bas? C'est un niveau. Hein? Oh yo Kitty Ezalis hey. C'est un niveau très bas. Oh là. C'est un niveau trop bas. Ouais, c'est un niveau très bas. C'est vraiment. Est-ce que Yaya beaucoup fanda ndeti leki moko abenga lobi nani mamu. Alobi lelo aya ko démarrer, je lui ai dit na kombo nanga ko meko sala de loko wanati parce que moi je passe le temps. Donc ça et papa na pour ça moi ndamu à tout ça rapide c'est des niveaux de la fille wana manka qui ici là de la fille wana qui na ba niveau moko trop batango bino ba mikolo bozo ya osala bo eza pona ba mike ba sala ni maman Milo. Pourquoi venir dire au télé Mundir bayo ko msabana bato. La francophonie est ça. Mikolo yo. Une semaine il y a francophonie. Français na français. You searching the problem is bana batu is iye. You chewing is batu. L'accent au télévision papa bakotia do longi wa bomba na makambo aboye alingate maman Milo eloko nini ezwaki yo journal tade ngo afuta ki combien PD wana ya tade afuta ki combien tade de motikile ndengai nde tade oyo bengi PD wana nga maman on avance. Il faut comprendre déjà. En tout cas, qu'est-ce que moi je voulais dire? Awa. Peut-être que ça sera. Il y a Souka pour na sujet. Oh, il y a maman Milo. Na moi analyse mon salle avec mon frère Mondirba. Il y a un problème, il y a incompréhension. Il y a un problème, il y a intelligence. Il y a un problème, il y a mauvaise foi. Ezala Luna, Ezala Maman Milo. Le 2, Batouana Moko Atikali Kolobama Benakati Azate. Maman Milo n'a pas nié qu'elle n'a jamais tourné na SB. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais nié. Alobi ba bengi ngaite. C'est-à-dire à tourna kalat. Ce qui ba bengi siko akokende. Où est le mal? Where is the problem? Est-ce que ça vous donne l'autonomie de venir
insulter même. Bon, moi je suis pauvre mais je suis très riche na motu yaya. O de za awa, eza difficile pour zwango. Naba mibali baza na bino boka niveau moko yamsi yambe. Tout le moyen tout chuter par rapport ya ba audio nyonso ebimi bimi sur la place publique na bisiko bino bozali. Bazo kolela ete mama Mira ye sati siko mbongo ezoko kokate mais bato bazo ko welela uniforme. Faut que tu aies uniforme et il faut uniforme ezala mais pendant que mbongo ezo kokate même ata katikati pour na ko assurer ba obsèque yande ko na bango elekana na kimia. Bon, l'essentiel pour moi d'abord c'était Ebembe à sur on a vu où ta place ezalaki et comment on a Kinshasa. Très bien. Le roi ezadera na mabele na ye na mboka na ye donc à Okundama. Très bien. Et là on a eu ça on a vu sur ba comédien groupe on est bandaki bien. En tout cas, j'ai remarqué 2-3 personnes déjà quitté. Rappelez qu'on a quitté lobby. Groupe on a bandaki en tout cas très bien. Batu bachi bambongo, batu bachi bambongo. En tout cas, batu bachi bambongo oye comment vraiment à niveau ya ba ya ko uti sa ko uta ngambo Angola ya tiawa. C'était quand même quelque chose de bon. Très bien. Mais après na yoki mbamo ekomi o uniforme on dirait na yoki voix ndeko nanga Marie Jeanne je sais pas mais na yoki voix ndeko nanga Marie Jeanne na Rosemi Muchopi ndi bazo kende ndi bande ko kenda na wana naga ko créer actualité pona nini te so za na premier ya Rosemi Muchopi o lukaye na privé bo so na privé parce que na kata groupe wana il y a tout le monde sauf personne na ko tshelo pe moi ntwaka moya mokie et peso idée. Bon, on a une idée déjà, t'as dit, vas-y, gars, tu vas te voir, on a une idée déjà. Biso Nzambe asala biso grâce. Oh, mutu nezo sabezo salate, muchopi makambuni ni wana. Oh, muchopi, toza biete, tokomo kena shit te. Matanga me bandaki bia ba voice zaki ya bien. Tokomo kena shit. Nana oblige mutu. Oh, muchopi nini? Oh my god. Watu zote usamba, sidi na ye longo. Parce que biso yusu ni to kotize mbongo ani zo kokati. Biso to usamba ndenge bise azo seka biso ndenge iloko moko boye biso to sali yango ya mabe moko boye ezo simba te ante ka biso to na social iloko yango esimba mi azo seka biso boko samba to samba la ndenge iloko ngana mukamangwa to samba no ndenge to samba na ye moko pa comédien ko samba so to samba to kuti ibutu na mon amoni no manquer ma Thérèse na permettre yo te Thérèse mara okite yango nini akomi nini yango ekomi nini boza bokomi yoka siko na YouTube bozela na ou alors nous boko yoka siko moto. Voilà. En tout cas, Yams Yambe, eza moi ebele pour to komi dana suka. Papa, dans l'émission tout à l'heure, on a un kata groupe on a ngana quitté le bitan, on ibuta quitté ngana ngana quitté parce qu'il y a ba casque la matoi, na oyo kango ti ba olo ba, c'est l'immaturité à fait. Voilà. C'est l'immaturité. Mais ce qu'on est comité dans la télévision, là où il y a des grandes personnes, on traite des choses avec des grandes personnes. Il y a président Masumo à l'intérieur, il y a président Bordero Bokabila na Kati, il y a président Mouyombe Gauche à l'intérieur. Bato ba simbi théâtre ya mboku bana Kati wana. Et bato lokwa Muchopi nani koto nani koto. Et puis aussi se permet à Rolandisa, ya matisa voix pas discuter makamo oh non solution ezan et mona inante. Mais c'est l'immaturité, il faut aller mais Yams ngai na landi audio ya Muchopi. Na landi pe audio ya Marie Jeanne. En tout cas na Kati na moni pe na mabete. Bon, on dirait Muchopi a une besoin de uniforme. Non, Muchopi nde a téléméli uniforme. Bato baza avec audio bandaki et pas ya bon na otanga communauté pour ngana te cholati. Ba audio bandaki pas ser mo boy. Na kata groupe matanga mira esa e kobima tout ça le programme tout ça mbongo tout ça le programme et ma semaine prochaine. Mais uniforme peut déjà eza place intel disponible. Tout banda déjà kosomba. Combien $20. Très bien. C'est ça n'est pour me bani. Bino ndenge nini matanga na ntozi programme te bokomde akunga bocha uniforme ndi misi ba débat na nyonso. Alors ndeko na biso pe oyo place otali audio wana yepa za na kati ya aventure en na kata groupe wana. Très bien. Alors lokola bato média baza wana ndi quelques voices et puis alobi en couleur boza bomi yo na chaîne na voilà c'est
Moi, je dirais que c'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Quelqu'un qui est responsable, il va traiter des choses na qualité responsable. Très bien. Si tu n'es pas responsable, en tout cas, reste de l'autre côté comme immature. Ça va être mieux au lieu d'entretenir l'immaturité na yo. Ola tsango bato baza mature. Ça fait très mal parce que bandeko ba olela ndeko na bango akufi. Muta osalanga maolowa se onanga wana via. Alors mon est vraiment ça trop abattu au peur d'endeko na yo wana. Dans mon ndeko na mère na biso mususu étoile. Na moni pas trop abattu. Donc ba se wana mi bali na mon ba vraiment trop abattu. Donc pona bango aza mandeko. Alors na si ote ke bango to mama top ba ko ya na groupe boyo bita masola boy. Parce que batangi pena kombo ya mama top a pour mama top a télémela kiango alobi mais bambongo oyo nazan soki na 12 audio a bambongo o bozo luka bo salela ba uniforme pona nini te biso tozanga bambongo il serait mieux kaka vaut mieux kozwa mbongo wana ko batsana ba o biso si to pesa ki po luka moyen ba obsèque ya ndeko na biso ba uniforme makamba kala na ba matanga za la lisuke et puis uniforme yango na go chape photo ya uniforme wana eza trop sexy hein ya trop sexy photo lo nyonso ebima boy libanda eza ba robe mo boy to ça pena na ba news nyonso voilà yam tapesi pe ida robe na ebina ngame na robe te posa TV voilà yams voilà merci beaucoup ya émission na biso en tout cas merci beaucoup na bande retour batali biso très bien na sepeli makasi numéro n'a plus de 140 plus de 143 90 31 888 38 à la fin. Écrivez-moi sur Snap Yamsiam et très débat. Abonnez-vous sur Yamsiambe officiel. Sur Facebook, j'ai écrit Yamsiambe. Mais abonnez-vous d'abord, on a pour ça beaucoup Camille. Beaucoup Camille rapide, on a remboursé. Non, non, ça lit un mois, 2 ans, à 700 et quelques abonnés. Comme ça donne Zambété. On a besoin de commander 100 000. 100 000, hein? Ok. 100 000, 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000. 100 000. 100 000, donc 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 10 000. Après 90 années, 100. Voilà, merci mesdames et messieurs. Il y a une dédicace de photos au Non, non, en tout cas, tout balinganga. Merci à vous. Tout va séparer, tout va au ça me va très, 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 très droit au cœur. En tout cas, merci à vous. Et nous prochainement sur le mot Sagaba. Voice, tout ça, la émission. Et ça la sortie immédiatique. Ça sortie médiatique. Quand on parle de médiatique, médiatique vient du mot média. Média, c'est réseaux sociaux, télévision, et rendre biso en communication. Donc voilà. Je sais bien que vous maîtrisez matière parce que vous avez vraiment un domaine. Donc ça là est fort. Ça là sous moi recherche. Ça peut m'aider na part na comme journaliste en ligne. Na place aux Ali, ça va être quelque chose de bon. Merci beaucoup Tadi Ngalapa. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ce qui Jésus-Christ ça est, le lot de tout à Nabino lobby. Pour la CG mon sous mais tout à l'heure, bon l'émission avec Dieu merci mon dire allez.